Ça va m'abbé, s'il faut le dire. Comme il y a Jésus et comme un commerce. Au moins, un pasteur abimana ba protocole. Pasteur abimana ba femme marie dans quatre églises. Pasteur, il y a mon azabon ou le pas l'église à tienne à Combo, mais il est à ça l'appel des fonds et pas le peuple de Dieu. Et à ma deux collègues, Talaga binomo Combo, mon aba image wana et réduire biso mais nazo ça peuple de Dieu. Na kakati ya batomabé batomala mpe basala. Pourquoi? Pour comprendre mais tricher pour réussir. Les gens ont dit qu'à se défendre, à salir ma belle pour se défendre. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé Oyo Batoba Pemelaka. Bienvenue dans votre chaîne Congo Zibula Meso TV. Donc, heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette belle émission qui est présentée par votre frère, votre ami Koulabol Stalita Koumi. Donc, je vous demanderai vraiment de vous abonner massivement donc, sur cette chaîne Congo Zibula Meso TV. Là, directement, je vois donc la patronne, donc la reine Omba Adeline et maestro Katuseko. Donc, Papa Yaban et Belé, je vous dis un grand merci. Un grand merci à toute mon équipe technique. Là, derrière la caméra, je vois Glody Ibaka, le caméraman est lancé sur mesure, et à mon ami René Abiri. Donc toute l'équipe, Congo Zibula Meso a toujours la force. Et je salue tous mes amis de Maroc. Tout à Maroc, tout à Maroc, Fizol Mukuna, Kofida, donc Aspéré de l'Ebaïfal, Mobala Rasta. Et puis Rossi Loupou qui est le manqué du royaume. Je vous dis un grand merci. Donc les lotoyés à Mato Solana Bino, na sige oyo tungisa peuple de Dieu. Oyo tungisa mitu ya bana na Nzambe et puis tout oyo nyoso ba croyaka na ba pasteur. Ceux qui font confiance au pasteur. Donc par rapport à image autoandaki biso tout ba vidéo autoandaki un pasteur en train de tricher. Azo tricher, donc pasteur ma aboka moi dilonge. Na kaye pour na acha moi réponse et puis a sali démenti, il y a Lukuta. La vidéo montre que non, c'était lui et puis il passe pour faire la démenti. Donc, il y a ma bekaka. Il y a moto qui awa le collègue Tungisa qui perd à l'homme à Londres et Tungisa qui Joël Manzekou en France, ma même millier qui là, il y a moto à Jocelyne, il quoi peut Tungisa qui yo. Il y a moto sur la binomio soboyeba. Je suis avec un pasteur, un homme de Dieu. Donc un jeune qui sert l'Éternel. Donc il est vraiment dans un ça il Nzambe et ça qui peut passer. Non, il faut édifier le peuple de Dieu. Il est avec nous, je lui passe la parole. Donc, pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne santé. Kimi ezali nangolo na Nzambe. Donc, moi, présentation, na bato, monio ya sika, baeba. Kombo nanga pasteur Jonathan Ige, ngala molume mubiai. Naza pasteur ya sec. Pasteur, et l'autre, il y a déjà nasi de Jolandi. Et puis, tu as ngana yo, et moi pas si pour nous, mais dis-moi, Nazuyo, pasteur, tu es banano. Ero yambaki sango oyo, yakulu tunayo, évangéliste qui zamine Kibi, l'agence car que je cite, en train de tricher. Dans l'auditoire, dans Misu Yabatu, au Bazapi Bandimi. Yo, je vois qu'il y a mon dengeni. Bon, et ça, là, kinga penza pasi, mingi ya koleka, ya komona kulu tunangai, na makambuneti ya bongo, et ça, là, qui penza bien te. Pasteur, binomo bozo te ya biso, binomo pesu bozo lembisaka biso. Parce que je crois dans le 4e commandement, baloba ne ment pas. C'est le 4e commandement. Maintenant, voir un pasteur en train de mentir, en train de défendre ce qui est impossible de défendre, mais un pasteur le défend, yo suis étant qu'un homme de Dieu, qu'est-ce que tu en dis? Bon, et ça linga sous ma baie. Il y a koleka vraiment. Comment on a vu à Sali Bagafnet Yabongo, Azoluka à se défendre. Non. Valeur n'a une qualité, n'a pas été Yakoluka pour se défendre. Na valeur au Yazana Yango. Et ça penza bien te. Biso tozo te abatu. Le côté Zamabe, Yibi Zamabe, mais au Yasaluana. Et c'est Pélici penza ngate. Même au monio, même yo peut, osa vraiment dessiner un comportement au vient à biso, à outuko ça, les apenza malamute. Pasteur, toke malembe. Ozomona te que non makambo no sezo le kaba biwana ba makamtu d'abord eza pona ko kitisa bino ba jeune oboza ko yana évangile, c'est ça. Les gens ne vous feront plus confiance parce que trop d'habits au monde pasteur eza ko se masturber, pasteur akangi mutu que non pona mutu asali mo mabe o la limbisa
pardon pour na pasteur ezate pasteur akangi mutu il faut que torturer na mbongo peza ya yete ils s'enrichissent na mbongo ya ba pauvre peuple de Dieu au besoin en otage au moins pour na bien ça des avantages mais au monité que ezaka mutem mabe ya biso ba pasteur congolais makambo na mona ngo minka awa na Congo ya ba pasteur bazolingana te so moni yo ke no comme on mata il faut pas lukelo moi elo mo boy ya abusé comme na asale lo mo ya mabe eza vraiment déontologie ming ya ba pasteur ya congolais neti ba biso awa okomona mutu ayebi yo te mais azoluka kasa elo mo boy ya mabe neti ba vie na biso ndenge bazosala wana eza elo mo ya mabe elo mo ya mabe koleka talaka bino moko bomona ba image wana et réduire biso mais nazo sa peuple de Dieu na kakati ya bato mabe bato malamu pe basalaka ba o ba ko pe ko longola image wana ba o pe ba ko reflecter que non ba na Nzambe ba croire pe na bango bato wana bazali parce que pasteur a triché et reçoit les démenti wana. Donc il dit au nom du Seigneur que moi je me réveille à 4h du matin, je prie jusqu'à 6h, je revois mes notes et puis je prends ma voiture pour aller à l'université. Il ne peut pas tricher. Mais la vidéo montre que non, pasteur azobet a dit longue na carnet nae pour nous voir ni yabi en écoutant ce qui code ya syllabus. Au moins que ça perte. Au moins neti ngai na likambwana. Eza likambu ya koluka ko se défendre te. Papa, totanga na bino na ba école. Okoyoka professeur oyebiso ke nga na trichate. Pour nga zaki intelligent. Mais ce tolandeli professeur wana zaki même ata intelligent. Mutu nyonso trichaka. Et ça problème ya koluka te ke non aluka ko se défendre na valeur oya zana yango et sali biso pasi makasi. Nanyo trichaka te. Ya ko yebisa biso ke ya za sen ya ke non akoko tricher te. Non, ce n'est pas ça mon frère. Que a tricher, oui, bato français peut baloba que tricher pour étudier pourquoi pour comprendre mais tricher pour réussir. Et ça nango likambo côté ya koluka se défendre à sali ma belle sous ya kokende koluka sous bato pour se défendre. Pasteur, je n'ai rien du mal contre l'évangéliste qui examine à Kibila, mais ce que moi je fais, et non, Batouba comprendre, Vani Bonga Mema Batou. Bango Banda autour de sa stade de martyr, Bango Wana, les années passées, Bango Bazaki ba bon. Donc il se voyait comme si que non, Bazu peuple de Dieu en otage. Ba pasteur Wana, contre Bango. Parce que dans mon âme, pasteur Escoka tante Nangai, Mbongo belé, une grande somme. Donc on raconte. Bango nyo sauté papa. Mais la plupart des pasteurs, surtout les louba, faut louba. Donc on a vu des cas d'Imaye sous Mukuna Nzambe, pasteur on a tout. Donc beaucoup d'habits. Mais ce qu'on le dit bon. Et bon c'est le lobby papa taonda. Oh ya ko seki batu ke no ngana o matana lol. Yé passé le bagaf. Toti kaye toke notre papa Simon Kimbangu. Asale pe bagaf. Te Kimbangu te kotaka Kimbangu te pasteur. De pas mama bakizamina Kimbangu te. Pour nini était. Kimbangu c'est un des prophètes où m'a appelé ça lignée ya bien bien sûr besoin combo ya Jésus pour nous ça ma bé s'il faut le dire combo ya Jésus et comment commerce au moins pasteur abimana ba protocole pasteur abimana ba femme marie na carte église pasteur yemo dans bon lupango église a na combo mais il a ça appel de fonds et pas peuple de Dieu pauvre pasteur na ba jeep c'est ça mais bino bolobara pasteur et bon ba sango et bino bozomono ils sont bien structurés et ba ko saoté bako saote biso nde na kakati ya nini na biso toza na amour te même ba na Nzambe ya biso ceux qui basent le koloko bandimi ya catholique mais makambo buzo bunyo so ngenge zala te ba o bazo fingisa kombo ya Nzambe za ba na Nzambe même na basali na Nzambe ba yebi ko se protéger te ba to catholique ba yebi basango makambo bazo sala ba gafo bango basala retongo midi poko mais bolo ba yango te mais ya ba passer tala ndenge botelemeli yango. Oui, c'est tout à fait normal. Moutounyo soit na mabe na ye. Ba o ba escroka ka bazali, ba o ba yiba ka bazali, ba o ba zora basi abatu bazali. Eza pe na ba o pe ba yebi ke non so na sele loko eza mabe. Pasteur, ba sango, je ne vous permets pas, mais donc l'église sango kaka. Siko ba sango nde bazase. Non parce que ngana yebi ke non, ba sango l'église catholique est bien structurée. Ngai natinga. Nga na tanga na école ba sango. Bango mbongo na bango di moins. Ils ont construit des écoles, des universités, ba caritas, baza bani. Bino ba pasteur, na ko ça Mukuna a beaucoup d'argent. École à Mukuni zawa. Oh mon frère, zelena zonge le ba sango wana. Mais ba sango wana nde ba école na bango ba ninga ba tia moins cher.
nga naza na mwana azotanga na ba ekola basango na kotanga kombo te bango wana nde moto bazofutisa bambongo ya grave. Oui, mukuna nano asali te mais azo continuer kosala basango baumela batonga basala mukuna pe aza na destiné na ye na nzela na ye azokendele oyo akosala mpe makambo ya bien. Ozo côté la bango, mais vous n'avez rien à prouver. Si on a quand on a cash awa, okobimate. Nga ko ba no tangelo ba défaut o ya ba pasteur oyo. On a ko tangelo ba défaut. Mais bodembe la ga na juger point. Yo otanga ya basango. Nga monate, ya basango na monate. Omoni problème ya est-ce que za banane? Na basango batunyo so basko. Basango escroquant nani? Ah. Non, au moment où tu as le bac, non, moi j'étais escroqué par un abbé. Rien. Mais si moi je suis escroqué par pasteur, moi en angaï, exemple, je chantre na binois, remarié, même à trois reprises. Et ça, c'est erreur na bango. Bazolanda biloko o eza ya bango te. Na lingina ebisaba na Nzambe. Okoko mona mutu muso asala kindumba ma église na yezo tambwa. Ezokende liboso. Yo siko tali ke no yazo sala kindumba église ezokende liboso nga pena sala. Non. Destin ya mutu nyonso ezalaka ndenge moko te. Ye peut-être point faible na ye za wana. Yo point faible na yo pesa ko finga, eza pe masanga, eza pe makamususu. Mais na tango koluka olongwa na katikati ya reye na yo, okena reye mususu, nde place ozo kufela. Pasteur, d'où on peut dire que non, vous soutenez la tricherie à Kizamina. Na koki ko soutenir yango ata mukete. Nazo condamner yango. Parce que yenda za mukolo mibeko. Yenda tanga Bible ate akabana na Nzambe. Mais tel yende moko ye moko kande mutayo sala bagaf. Oui, nga mana zonga na profil à Kizamina. Kizamina, un grand pasteur à Tonsaba Stade. 2006, il a gagné des élections. Il a gagné des élections, peuple de Dieu a fait ça avec confiance. Mais il fait partie. Il y a des députés au Boyaka, ba fonctionnaire Mbongo. Kizamina en 2011, il a triché avec 200 voix. 200 voix à quota parlement. On lui a fait sortir ridicule, abîma parlement par la Cour constitutionnelle. Je n'ai rien du mal contre eux. Mais je vais montrer au peuple de Dieu, aux hommes qui font confiance, et femmes, aux pasteurs, Kizamina a beaucoup fait, il y a abus. Kizamina, donc tricherie n'est pas rien. Parce qu'il avait déjà triché en 2011. Donc, raison pour laquelle mon gars qui est dans l'église. Donc, mon vieux Azar, donc j'ai dit un grand merci à mon vieux Vena Gonda. Donc, maintenant, ma pasteur a toujours des habits, c'est la nouvelle confiance. Quand il y a un bateau, quand il y a un bateau, un protocole, une femme mariée. Au moins, que bino pe pasteur, tout que pas tous on pas. Na o kizami na sali. Et recadrer la corps du Christ. Te. Oyebi toza belé na kakati ya ville ya Kinshasa. Eza na ba génération mususu ezobima ya kosakana te. Na pesi exemple. Prophète Dodo Kamba, le pasteur on azo pesa mbote. Omonaki eloko asalaki na côté ya limité kuna. Bon, yo monaki te. Il a prié pour notre pays. Et c'est un scandale. Oh, bah, vieux belé, bah, koko sale yango, mais bah, sale yango te. Mais tel le jeune prophète, a outi au sale lo kwana. Cela veut dire que non, na kakati ya bato mabe, malamu pe bazalaka. Bible zolo bake, il s'est glissé parmi nous. Bah, prophète yamabe, bah, pasteur yamabe, bah, apôtre, bah, évêque yamabe, bah, koti kakati ya bana na Nzambe. Bah, zomi koseke bana na Nzambe. Bah, yeli mabumu, bah, yeli mituka, bah, yeli poto. Non, ce n'est pas ça. Et ça n'a pas tout mususu pe o ba yeli kaka ba brebis perdu pona ko zongisa bango na kakati banda ko na bango. Ko pasteur toke malem zongi pa ozama question mo we pour écouter peu moins à l'aise. L'évangile, vous servez le Dieu créateur, non? OK. Vous servez Dieu. Parce qu'au place il y a qui ici? Comme un pasteur à cause moi magie blanche naé. Pasteur a pas mon nganga, surtout mingi pa edingwe. Akepe dingwe, s'il faut le dire, il y a dit, venangé dingwe là, je salue donc mon ami, mon frère, donc les champions Dieu et dingwe en Belgique. Bokepa et dingwe, bo simbi gris, au thème tout libo kwa kwei. So après ko kwei, muta kwei na e, ala muke lo te changer, échanger ani. Bon, on il faut tout na batwana. Nga penza nzelo wana na yeba ngote. Il faut tout na batwana, o bakenda ke pa batwana. Na banzi ke to sala ka musala na Nzambe. Na mulimu pe onction onzamba pese biso ya sitozo ko isabato kokwa ya pe ezate ke no eza délivrance
kokoya ezalaka na basokte ebele ekokozalaka no onction oyo na oyo ekutani esali explosion mutu moko akokosupporte yango te. Prenons par exemple na Bible ezoloba nini? Marie na Elisabeth ntango bakutani, Elisabeth azalaki na zemi, Marie azalaki na zemi, mais osantaki ke no mwana oyo azalaki na kati ya libumu ya Elisabeth azwaki transaction elengaki. Cela veut dire puissance ya Marie na Elisabeth ezalaki ndenge moko te. Yango na kosenga na bao bakendaka epai ya ba nganga kosimba bakisi ya batu bakweya ezali solution te. Kokweya batu mutu akokweya akoya ata 1000 fois mais azwi changement te. Azonge pa na Nzambe te litombe zanini. Oyo biso Nzambe apesa biso ya kozongisa ba oyo bazaki perdi na nzela na ye po bayeba ke non Nzambe aza na makasi. Pasteur, si le peuple de Dieu baza un peu na oyo bazwe pa na bayoki. Donc je vous laisse 5 minutes, ils sont libres. Yomoko édifier peuple de Dieu baleka. Ponga ma ba pasteur en tout cas balimbisanga na diara na praité. Mais Nzamba salaka. Na diara praité parce que na ne Congo. Nga dans ne Congo. Donc je sais qu'il y a un Dieu créateur Yahweh, je sais que ndenge zabongo Fumu Kimbango aleka na mboka oyo na yebi ke on a eu des prophètes comme de William Morton Branham, Alexandre Eddy Nabala. Et puis voilà, na marambo pasteur mona ko pesolar nanga, je peux jamais enrichir un pasteur na mbongo nanga. Et ate ke pona toma à l'aise na moi plateau, weza avi nanga. Parce que yo ndem to tikala et puis na par na yo édifier peuple de Dieu, c'est ça. Bon, merci messieurs les journalistes. Na lingi na ebse libota na Nzambe. Bo perdre espoir te. Na yebi na mukanda na Nzambe Moïse atelemi azoloba que na tikali ngai moko. Mais Nzamba ebisaki Moïse kanga munoko. Oza yo moko te. Nazana on ba dépôt ya basali na Nzambe belé ba prophète ba o ba koya ko sala ni ko défendre même Israël. Na lina loba nini libota na Nzambe bo ndimela basali na Nzambe. Ya bien bazali, ya mabepe bazali. Mais message nanga na ko lancer zaka ke non to luka kokota na nzela na Nzambe et non na nzela ya batu et non na nzela ya makamususu. Okoko landa mituka, olandi mapango, olandi nyoso. Mais soki ozangi Nzambe, oze eloko moko ya pamba. To landa nzela na Nzambe, nde ko pesa biso libiko. Ko landa biloko moko boye te, ko landa miracle te. Tu vois, les loba sali na Nzambe belé, ba moni ke non miracle, nde ba na Nzambe bayelaka. Prophétie non, ezana ba prophète pe ya lukuta. Ba o bazo prophétiser biloko ya lukuta. Mais ça pe na ba prophète ya Nzambe. Cela veut dire que non, batu nyonso bazandenge mokote. Et koko zala bato basalaka mabe, ba o batambolaka mabe, mais eza pe na ba o babanga kanzambe, babanga batu te. Na mokili, ko banga mutu te, mais banga Nzambe. Parce que ce que banga mutu, okoboye ko sala, mais quelque part na kakati akashikashi ozo sala. Mais ce que banga Nzambe, même oza wapi, okobanga ka Nzambe. Yango nazo senga na libota na Nzambe, bo pesa basali na Nzambe confiance. Nzambe soki ozana kakati intimité na ye akotalisa oke place ozokende eza place nanga place ozokende wana eza nde place onga Nzambe nazo vanda constater ba pasteur o balobaka mingi balingi kote mingi ne juge point non Bible ezo ebisa biso total pe place o mabezali tolobake mabezali pona ko recadrer yango. Mais au moment où ba passer belé o ba telemelaka ne juge point là landela bango okokanga bango bazaka na makammabe yango bazo défendre que ne juge point non il faut to juger. Bible zolo bazambe akolongola oyo ya mabe ya tie mupanzi ya malamu kotika yango nazo senga libota na Nzambe tozala concentrer na makambo na Nzambe to pesa basali na Nzambe confiance baze belé ba o bazo banga Nzambe ba o bakosala même que non kolongola même ba défaite ba grand frère na biso ba uta ko sala na kakati ya mboka oy tozali ebele nazo pesa numéro na nga ya contact plus 243 085 81 390 25 wana eza numéro na ngai nazo bandela plus 243 85 81 390 25 na 44 ya suke eza pe numéro ya WhatsApp
o balingi que non to soutenir bango na ba prière vraiment tozali wana pona ko soutenir peuple de Dieu o pe balingi ko koma même ko benga tout ça tozali wana pona ko sunga libota na Nzambe batu nyonso bazala ndenge moko te soki obetelaki kuna me meka pe lisusu epa na biso total nan est-ce que toko ko sambela bisiko ozali koko kanga misu même oza wapi tozo sambela. Seigneur, nous te disons merci. Au sepeli ya se tokota na bandaku, tokota na babiro, tokota na mokili mobimba. Pona ko talisa libota na Nzambe. Déjà se désespéra ki liboso même ya basali na yo. Pona ko remene bango lisu na nzela na yo. Yango tozo senga na yo, molimo na yo guide bango. Ekotisa bango bazana posa mabota bazwa yango baposa misolo posa ba voyage ya minene ya makambo ya minene Nzambe ya lola accordé bino Nzambe ya lola apambola bino amen. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, heureux de vous recevoir, vraiment, Dr. Sepeli. C'était bel et bien le pasteur Jonathan Moubiaï. Azaki Nabiso Nassir, pour comprendre, Ndengeni ni pasteur à l'objet, puis souci naïe, Ndengeni pour la peuple de Dieu, et puis Ndengeni na édifié bino. Donc, moi, je vous demanderai vraiment de faire confiance plus na ba jeune génération qui ba vieux wana, parce que on en a marre. Et à peine à bavier, grand, donc on en a marre d'eux. Donc je dis un grand merci à mon équipe technique. Donc là derrière la caméra, on a Raymond Narakaka, Glody Baka, caméraman à Moulaï. Et puis un grand merci à René Abiri Kolabo. Donc je te dis un grand merci Fachi. Donc la reine Omba Adeline ya maestro Katuseko. Donc Bambo Tebele l'allemand noir Nakata Hambourg papa ya bana. O atika rabisote bana balé la raté. Soka bana baleli papa yoki babi. Maman Sala Yango, donc Yango la reine Omba, Adeline ya maestro Katuseko, l'allemand noir Nakata Hambourg, un grand merci. Un grand merci à Pera Lomi, à Londres, les grands pêtres. Olingo embellir parler nayo, couleur kitoko, contacter Pera Lomi à Londres. Et puis un grand merci à Jocelyne Iko, la maman de Rokia et Aminata. Un grand merci à Joël Manzekou, grand frère propre. Et puis Émilie qui est à Paris, maman Chantal Efanga et Alenga. Maître Pati Mami sa Jambele, professeur Jido Nakataba France wana. Donc si on ne se voit pas, Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé Oyo Bato Bape Melaka.